Bakambi biyamba bazali kokutana lelo pona koyokana na matata ya boponi motambwisi ya seni. Mokambi ya Assemblée nationale apesaki bango pona mbala ya suka ngonga tuku sambo na mibale. Rwanda elakisi batu zomi na misato efundi na kobongisa ba attaque terroriste na Kigali. Polisi ya Rwanda elobi bato bango basalaka na badongolomeso ya ba ADF bayeba bomaka na est ya RDC. FIFA indimi ete ba match ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 ezongela kobetama na Stade des Martyrs na Kinshasa. FIFA itindaki banganga boyebi kotala lisusu misala mina libanda ya lisano liye sima na koboya yango mikolo mileki. États-Unis na bapesi misolo basusu basengi ete OMS ezwa mokano ya makasi pona kopekisa bozwami ya basi na makasi na basali bayango. Mokambi ya OMS asengaki bolimisi sima na commission indépendante moko kondima bozwi basi na makasi tango Ebola na est ya RDC.